Fabregas Mokomboso, 50 000 Zaïre. Nazo reconnaître Babiyango. 50 000 Zaïre. Mokomboso. Yewana Fabregas. Donc, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Kombo ya ba chronifuat. Mutaya nango Fabregas esala impact ya kosakana te. Alors Fabregas a yesoso na sujet moko ya polémique na ndenge ya kosakana te. Donc Ken Piana fwazwa carte ya bato maboma. Oya papa robot to yebite fwazwa carte nini, je crois ya bazoba. Mais eloko Ken Piana beti Mokomboso 50 000 Zaïre. Mokomboso. Ha, naibi babiye wana. Mbala liboso, ngana kendaki, na Zaïre, na 91, 91. Babiye, ona kutanaki nango, yango wana. Euto bima, ya moto, ya seka. Mokomboso. Non. Sikoyo babiyango. Nakanisiza babiye. Oyo yonga na simba. Opena kanga na mutu. Tango nakendaki Zaïre yango wana. Mokomboso. Sikoyo eza Fabregas. Alors Fabregas Toroyo naza sir ekokola lela le pate. Tango alobaki ba chronifuat elalelaki ba chroniqueuse na ba chronifuat etikali libela. Mais lelo oyo balatisi Mokomboso. Mon père. O makambo nino loke. Makambo nino loke ata likambo kolobe alaki te. Na yebi osalaki yango neti aventure. Mais Ken Piana azana news te. Ken Piana atiko lobela fali. Ken Piana vine nyonso alobela Karine. Yango akoma Ken Piana. Aye kolobela fali abaksi babone. Donc Ken Piana na minute yo azana libulu. Oui. Siko yo ko pesa ye eloko kitoko. Ba pesa ye karta bata maboma. Yo bulaki ke Ken Piana akozongisa na ndenge moko ya pete. Mais eyebani te po Ken Piana azana besoin akole mutu. Alors mikolo yo akole yo 50 000 Zaïre. Na koso te Fabregas bisikoza. Oyo yo lobaki. Na oyo Ken Piana lobi. Oya Ken Piana ezo beta yo kitoko. Bon, na lobi te na sepel nango. Mais zo beto kitoko. Ba Manic de John. Manic de John abandi ko défendre yo déjà. Pour Manic de John azana posa Ken Piana te. Mais na minute yo Ken Piana. Iye moko kutu alobi yango na micro. Manic de John boza wapi boya nazana posa na bino. Kisinjora boya. Donc Ken Piana tango azo benga Manic de John, tango azo benga Kisinjora elakisi, Ken Piana aza par terre, aza ekosila. Ken Piana aza ekosila. Nandimi kutu te akoyamba Peniel. Loba kende na makasi koluka ye. Mais nandimi te même Peniel akoluka kende pana ye.
Ken Piana aza ko kita yango azoluka force ya Manick de John. Alors Manick de John yepe kuna na Afrika elengi bakangami na ye, surtout lokola alekisaki koko na ye. En tout cas cri na ye ya maxas calculé o bapesaki ye ezosala pe succès na ye ekomomata côté net na côté mibali, sans oublier Bombay. Mais Fabregas Turoyo osali gaffe o ezalaka te. Osali gaffe oyo yo il fallait pas. Na moment oyo Ken Piana aza na rien. Na moment oyo Ken Piana azoeba eloko akosala te. Yo moko yebi histoire na ina net. Ata ba expliquer te. Et puis n'époque wana ezape na modèle nango. Sikoyo Karina Kende makambo shanza a maîtriser makasi na kombo ya le King Fally Ipupa na groupe nae. Po Ken Piana kolobela le King ezateke yazo fula le King azo sala le King musique na yokama totekama non eza bongo te. O ya salaka asalaka po bato yo misusu oyoyo ba yebi masolo le King te ba yoka. Mais bato wana muke bakendeke concert muke basombaka basede. O siko misusu batalaka ye basombaka basede bakendeke concert sans Ken Piana bakotalanda na bango kaka le King. Donc Ken Piana ye muta bénéficiaka na bato oya lobelaka. A bénéficia na kombo ya Karine pa ko continuer ne ko bénéficier po kombo Karine pa na yesilaka te. Mais si quoi ça a besoin, il y a mutumoko akangama. Alors le kola azui base oyo, azui oyo, Fabregas otumbolie. En tout cas, yangwa tumbio ka mbala moko 50,000 zaï. Biye wana mokombo so. Te, Fabregas. Na ebite soke simbi, me keba ekoko simba. Po carte bata maboma pa ya Ken Piana. Ate simbi me bato bachaka deja Ken Piana ka el moko neti liboma ndenge bachaka biso nyos yango benga biso ba chronifuat. Mais siko yo mutacha yo ka 50,000 zaï en tout cas non. Omoni surnom ya muchop ezala kitoko. Po muchop ezaka ndengi moko na ndakala de la presse. Ozomona. Po muto abenga ki yo muchop, ye moka mi benga ndakala de la presse Karine Mokonzi la baronne. Et ça ba surnom moko ya léger ya kitoko, voire même efula ki yo. Mais sikoyo oya Ken Piana. Non. Fabregas ozana problème. Donc partout dans nos bêta, sur internet, on bêta 50,000 zaï. En plus, ce qu'on bêta on a Google, ndenge bimakawa. Ah, et bimaka rapide, na ndenga kusagana te. Yango wana 50,000 zaï oyo. Fabregas Turoyo. Keba okozwa gifle, ona nozwa te. O bêta ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Et loko kitoko. Bon, ya kitoko pona yo po resimba. Chronifuat et tikala libela. O yembango pe na nzembo. Mais le même chronifuat o zongele lisusu. Azwa carte ya batama boma. Donc Fabregas o kanisa ki ko simba. Tango ba biso tozosala, ba tsheli biso ba commentaire. Papa robot carte na bazoba yango yo. Papa robot carte na batama boma yango yo. O kanisa ki bongo. Bon, tant monsieur ko simba, on sait jamais. Et bandi sikoyo. En plus nga nazali très heureux. Na landa rando na bino. Mais 50,000 zaïr mo komboso. Po biye wana, ba benga ngo penza 50,000 zaïr te. Ba benga ngo kaka mo komboso. Na ebiso nga moko na kendaki zaïr. Mbali boso na ke zaïr. Na 91 na bendi babiye. Ebimi sika tala baliasa binene ya buro.
donc ceux qui n'a changé $1000 faut ça la tala paquet faut me mango tana chasser moi munene soko bimiska mo billet mo kono sombeloko mutalobi échange oza d'échange oeza mo komboso parce que benga 50 000 oza d'échange na change nini mo komboso sikoyo Fabregas tango wana yo zalaki na mbula boni alaki na combien 4 ans ah Fabregas Fabrice Mokomboso ah bon er moko nazolinga na loba ozwi mais bon oza chanteuse na biso non ah bilo pe bozolekisa ati oza chanteur tala kuna komo bengo chanteuse nzoko oza chanteur musicien bon ah supporter kaka Mokomboso naza penza d'accord te na maloba ken pia na sali alobi elobi manunike yena na sala motu te akoko ben compare na Mokomboso te na nyama mais bon ba Mokomboso ba gorille bazaka ba cousin na biso biso pe to wuta na forme wana to sape presque na ADN moko yango wana bon na moni nanga différence ezate babenga Mokomboso motu babenga motu Mokomboso bon alors Fabrice nani kamba koloba te olingi komoni Fabrice Fabregas Yamado ou bien 50 000 zai ankolo na moni olobi nanga o préféré Muchop non Muchop kombo wana sito longolango to pesa wa moto mosusu bato bakoma wela kombo wana o mwa pe moto azo welela ngai Muchop bakoma welango e koma ya koteka yo ndengo za wana Muchop kombo wana kozwango susu te ah 50 000 tika na beta ngona bon na ozonga ere moko na ke beta 50 000. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katesana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na
balingaka elengi ya komba congolais tv vraiment ngambo naza wana chaîne na biso kitoko ya boss na biso JP Kiama ta aye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.